Bonjour fidèles internautes, amis des www.lecoleacongo.com. Quel bonheur de vous savoir nombreux en train de suivre votre site, le site du peuple, le site du moment, lecoleacongo.com. Aujourd'hui, nous allons recevoir nos sœurs qui sont membres d'une fondation, Royaume Ngeni. Et comme vous l'aurez constaté aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je suis accompagné d'un des pionniers de la presse de la Hollande, Malou Kazadi, alobi azongeli makambo yo. Mais avant de faire émission, tout de suite ça Malou Kazadi, Maloba ensemble na ye, to ya mabandego na biso o bazali awa. Malou Kazadi est né à presse. Merci na site le collège au Congo. Merci beaucoup le collège à Congo et surtout dans l'émission Podium de vérité. Comme vous le savez, Malou Kazadi revient encore, mais pour des causes nobles dans l'Obaki. Ceux qui vous montrent sur le micro et surtout dans la télévision, c'est vrai, je suis journaliste et présentateur, mais dans une cause noble dans l'Obaka. Tant que Maramango échangé tête au tic à la côté, mais là, au Tali Maram, il y a Bissonioso et surtout, Boyebi que Masolo au Tokoso, le ensemble n'a pas invité na Bisso, Bissonios ensemble, les autres concernés, Bissonioso, les autres concernés. Moutunios Oazali Namotema Ayakofungama. Merci Placide de Jésus et surtout merci na lokole ya Congo na ba maman na biso o tozo ya malelo ensemble na yo et ben voilà donc bah tout rester branché sur lokole ya Congo donc ma solo ya bien et ça o tozo la lelo. Merci cher aîné de la presse par l'humilité tungto bandeko na biso maman mami mbote. Mbote papa. Domoni maman Ayemba Alboso, tu peux se mbote et puis on s'est présenté. Mbote mingi papa kombo nanga maman Nicole. Merci maman Nicole, boye et là mon nakati ya maman Julie Mbote. Mbote papa Placide. Namoni tozana maman Ayemba Alboso, tu peux se mbote et puis à se présenter. Mbote mi kombo nanga maman SP. Na vadi na Leden. Merci à Nabande Kozo Nabiso. Na kanisi na émission Oeleka ki Bolanda ki émission Ozagna maman Nabiso maman mami na maman Julie bazali basi oyo na motema na bango balati charge moko basu souci moko ya bana oyo tebi a autiste na mboka oya poto bando na basokipa na bango bien mais na mboka na biso ya Kinshasa bado na délaissé mais bango azuli kanisi ya kosunga banwana na lingi na mo par respect na honorer un journaliste ya munene na mboka oyo Malou Kazadi amu te présenter na personne privilège na abana ba question Malou mbote le susu Mbote ndeko Placide de Jésus. Je pense bien que ndenge bomoninga susunama solo ou ya télévision, cela veut dire que il y a la matière. Hein? Il y a la matière, c'est pour ça que je suis revenu. Na rolo bango susu 12 fois. Mais boye biso bomoni maman mamingeni ezali pour les solo ya autisme. Bien évidemment accompagné na ba maman na biso ba tout se présenter. Ezali solo ya autisme. À titre de rappel, vous le savez bien que Schengen Vision a beaucoup contribué, surtout continue à contribuer à l'association DRNA 30 topé du royaume Ngeni autisme 30. Je pense que avant tout quand on a bozindo il y a masolo autoza lelo parce que boyebi que date moko ils allaient retenir le 13 décembre 2014 événement meneza à la Katia Rotterdam. Alors na linga nanu maman mami lelo sans que à faire couler ba larme naie parce que à chaque fois tout le monde a raillé à couler ba larme to éviter pourquoi bino pe bo éviter pourquoi mais yemo ayebi parce que ayebi pasi o ya bo maman amemaka na lingi a expliquer biso sope a pesa lisusu explication moko courte na maladie o babengi autisme. Yo ozana na famille na yo ye azana na famille na ye mais tozo bakaka valeur na ngote comment est-ce que tu peux accompagner bato alors moi mami pesa biso susulelo soit forte ndenge na yebi kozama kasi que o expliquer bato pour ba comprendre autisme ezani. En fait autisme est une maladie où ils ont touché cerveau ya mutu.
donc cerveau na biso nde toza boye eza intact, mais ya bano babengi ba autisme bazali cerveau na bango ezali mobimba te, donc ezali touché eza koto mususu. Comme j'avais expliqué la fois passée, moi na koki ozala na 15 ans mais raisonnement na ozala toujours na C par rapport à moi na âge na raisonner le quoi moi na 4 ans 5 ans. Donc c'est ça qu'on appelle l'autisme, mais bah justement na EP et ozala toujours retardé. Compréhension na ezala toujours difficile. Donc azan comprendre te yonde il faut luka ko kota quand na o comprendre il faut kota na monde na ceux qui ont commis ko luka ya comprendre o souffrir trop. Ce ozo luka o changer o souffrir trop nazo parler nango parce que na meka yango et puis na sukaki. Dans na suka wana na meki ko yoka siko ba conseil ya batu o baza ba spécialiste comme ba médecin, comme ba professeur, comme bato ba s'occupant les enfants qui ont l'handicap, les personnes qui ont l'handicap, l'autisme. Donc na meka qui na sala qui des années et des années na boya ka ko accepter que na zana bana bazana problème wana na boya ki mais suka kaka eloko so kangyo na kingo il faut sandra kaka o sanzango na yaki ondima na meki ko kota na monde wana nde lelo na zwa mwa kimia po na yebi ndenga ko communiquer na bana nde balakisanga quand même. Voilà, merci beaucoup na explication oyo maman mami apesi et surtout bino nanda ko bozolanda bino bozolanda biso partout où vous êtes. Je pense que il y a date exactement encore le 13 décembre 2014 na Zomerhof Straat 68 3032 CM Rotterdam à 15h tokutana biso nyonso awa pona dîner moko pona conférence moko pona bokutani stoppé mayanga ni moko ya munene par rapport à association du royaume ngeni autisme 30. Alors maman Julie journée on a apesi maman mami apesi explication autisme. Alors na mon arabino pe na Kinshasa bosala campagne mon malamu coup de chapeau une fois de plus bolé matin et puis na sepel na ndenge que na moment na azoza force parce que ba komi ko comprendre siko. Alors le 13 to le bela beaucoup plus dans le soir le 13 décembre eza ndenge nini. Merci Malou la parole. Donc le 13 décembre tout ça tout ça la conférence des idées tout senga ki na mutuno surtout oyo a ko toute sa malamuté manaye ou azali parents ou azali papa ou maman ou jeune fille ou nous surtout nzamba toute sa motema na ye pona aya ko kuta na biso mukolango amemela biso idée na ye na conseil na ye et vous allez bien pona ko soutenir biso fait que vous allez apporter à tout le monde. Alors tozo senga penza na mutunyo surtout aya de bon na ko profiter en passant ko pesa maman moko aza na France merci mingi na ko benga na bango ya bato France babi ke baroya ko soutenir biso mukolango bakoyi ko zanga te en tout cas to yamba bango penza na esengo makasi et puis na do senga ba na senga ki mingi na ba pasteur na biso ya Rotterdam ya Hollande ba o ba yebi biso ba ya ko soutenir biso jourango et puis na bandeko mingi o ba yebi biso to vandara na bango to senga qui vraiment soutien na bango tant tozolo ba soutien et ngol bakaka te ke boya ko pesa biso mbongo financièrement non wana pesa nazo beta CT non pour la communauté na biso ba congolais ezali bien te. Bon maman la kati malbate soki pe ba ina mbongo za mabete hein. Bon soki ba ina mbongo oyo papa ko aider mutu eza obligation te donc c'est pas une obligation ko sunga mutu so donc c'est pas une obligation soki yo omoni ke okoki ko sunga biso yo moko la motema na yo na 1 euro na 2 euros na 5 euros tu peux toujours le faire donc mais eza obligatoire te parce que to boyi que to sali pona ko to luka mbongo eza vraiment bien te mais bomona ki ba image ba balanda biso je crois ba mona ki ba image toza vraiment na passe ya problème wana malu oyebi yo yebi eza vraiment passe alors to mona ki bana ebele na kin baza na soutien à mon côté. Alors jusque là toujours travailler biso mon na fort na biso moko toujours sala malembe nzambe pas za ko aider biso malembe ezo simba. Ok, voilà. Ndeko Placide, je pense que na tenu 2 questions dans la maman et je pense que Ro continue la question mususu na bandeko basio baza a pembeni. Mais na ngana lo baboye.
biso bato mangala to mesana kaka soki likam na musicien boye to tche makambo o likam na boye to kei ba site oyo bo mesana ko tcha makambo ya pamba voilà au moins ba makambo oyo to ko sangana de commun accord pour aller de l'avant makambo se belé o to ko sungana na contredire maman te meneti ngai boye soki na lobby soutien ya ba grand prêtre nyonso o ba na moka oyo ne boyebi makambo ya solo yango oyo ya kocha loboko makambo ya solo yango ko ya to omoni selongi nde balobi ata mbongo te mais mingi nde boyeba ke ba association na ba nini boya na ba idée pona tokende liboso mais ngana obeta sete mbongo pe na lobeli nanga bino te mais na lobi ke makambo o pe ke na mbongo parce que na yebi ke boza ba femme bosalaka mais boza pe na ba charge ebele. L'union fait la force. Na évité frère Placide Sogi Nazoko Sanamamo Talimbong. Merci beaucoup, confrère Malou Kazadi. Je pense que au milieu de toucher Benja, mitema il y a batu au communauté congolaise, il y a Hollande, précisément à Rotterdam, parce que ces problèmes te concernent. Et concernant maman Mami Mengite, concernant maman Nicole, maman Julie, maman Basaliate, quand Malou Kazadi, ça le baboye, c'est un parent. C'est un homme, il a un cœur, mawa, il a mawa nezoko sale malou. Reportage à Liboso ya centre wana, awa reportage à Liboso. Premier reportage ba image za na Schengen Vision, to fanana bango, to liana bango, ils a monde à part. Alors, voilà la image yo. Ceux qui ont mon a déjà dans les 2 premières années, ils ont trouble de intégration dans la société. Au biso na Congo, ils ont un message très important. Pourquoi pas faire une formation sur l'existence, il y a style, il y a moyen il y a des royaumes gays, je crois que non, pas vraiment le détail, mais juste ton minute de presse à mon moment le message en partie à gauche moi comment se présenter et puis tout le handicap pour le biche au un minimum de changer de comportement il y a un moment pour la tour moi na pas par exemple handicap à coquille kozala important na ta société à coquille kozala il y a une voilà vraiment on va en tout cas na pambola nzambe asala ke na ya na mboko yo tala place tozali bana mindele bafandaka bana bato mwindu bafandaka po bayebi importance na bango malgré tozomona pe o par exemple handicap na mboka Congo ngala lingaka botalaka faire Patrice tant tomonaka faire Patrice eyebisaka biso tant tomonaka faire Patrice foto sosolaka donc mususu amoni faire Patrice lelo alobaka na ye eloko te elobelaka ye eloko te mama ndeko mwana nazomi pa papa wana po bomoni ndenge nzambe atombola ndeko wana ba image oyo moni eza ba action basalaki parce que ezali fondation moko eza na ba action na émission précédente bomonaki ba action basalaki na mboka Kinshasa o bayambaki bana ba autiste et puis awo monaki na Hollande
baza toujours ba action to senga na yo ozana ka ndengwana parents yaka opesa batu ba conseil to na besoin mutu aya pasteur yaka to prier ensemble mutu onza pambolo na bozui atoma sengite me yaka ensemble to contribuer parce que là je dis mon auto solo là on va manger ensemble. On a profité de sa maman Marie José Ngoz na France au koya ko pesa expérience na yo ndengo oza kovanda na ka ndengwana na ibite maman Nicole na monio pembeni ya maman na biso mami oko c'est son motivation nini etindio oza la pembeni na ye pour na ko soutenir l'action et puis message no pesa batu pendant le 13 décembre awawa na Rotterdam. Merci Papa Placide. Message nanga ya kolobezali. Premièrement, nazo soutenir mami parce que naebi mami toya ana poto zaba amike ti mami aye abali ti abandi ko bota naza parmi abatu o tozala na ensemble puis naza parmi a na kolo ba tozami bale mi satute o to na fanda na bana wana donc na moni souffrance ya bana wana na bane kotika na bango ba weekend na moni pasi nga naza na famille na botami naza na famille na nga otis azate mais na mona pasi ya mami na moni bana wana mikende bazokola tina nde bakomi na ba ajo bazana ngo yango eza souci na nga ezali pona ko soutenir ye pona ko aider pe eza pe pona eza normalement na ye a uniquement pona mami te mais na ye awa pona mboka na nga pona Congo parce que na Congo ezata na organisme moko te o edaka bana wana tango na moni pasi ya mami na comprendre pe ba parents o baza na Congo na pasi o bango bazomona yango tina nini meminga na kat ne sika oyo depuis likambo ebanda tozala toujours pembeni na ye nga na mbali na nga pona soutenir ye pona otia ba idée pona opesa ba conseil donc ti lelo pe tozana en tout cas to continuer toujours ya kozala na pona ko soutenir ye pona journal le 13 en tout cas eza important pona biso nyonso eza d'abord na un pour na ba information ba to ba yebi tinani ya autisme boya ebele pour boyoka bo comprendre parce que ko ozala ozana mutu tien azana autisme na famille na yo mais ozana ngo besoin attaque maman au même 9 mois na libu ya mwana oyebi passe ya kobota mwana oyebi passe ya zemi donc c'est important pour na oya parce que tant mutu abota autisme mutu mo ayeba raté mutu moko a détecté na fina kobota mwana ya autisme mais ekoyi koyela yo ekoyi koyela bana na yo donc yango c'est important journal le 13 boya ebele pour na kozana informer qu'est-ce que c'est l'autisme et puis pour na kosunga to on a besoin d'aide to on a besoin en tout cas vraiment aide to bo sala ngo tant boya bo sala ngo pour na mami te bo sala ngo pour na ngate bo sala ngo pour na mama Gilité mais bo sala ngo pour na Congo. Parce que aide auto lukango eza pour na mboka na biso pour na mboka na biso bana na baza délaissé baza a vraiment abandonné ba para baza livrant et même baza na moyen mosusuté donc eza ka biso ne batozali awa de toko aider bango soki nzamba permettre ki ngana tozala na mboka oyo ezali pambati eza pour to aider mboka na biso so biso to aider tezala batu so ko aider bango basate donc yango to na besoin aide na bino financièrement spirituellement et puis tu as besoin d'idées na bino donc nous sommes en même journal le 13 tu as besoin pour et l'autre mon côté et ko tambola ce qui mbon ebimité ce qui ba idée zate et l'autre monter ko tambola donc tu as besoin na bino tu boya ebele journal le 13 on a bino boya nzambe pas okanisela bino en pambola bino su ya mingi ebele koleka merci papa place merci papa pour la parole. Na ingina lobaka pona ke pona fondation pona to eko soutenir eta pona ko soutenir mboka na biso ngana vandi mwa muke na bana wana pe na Congo na vivre mwa muke po bango bayana bango poto kala ngana ye après to vanda mwa muke na mwana moko to zaki na wana eza pasi elo vraiment na osenga bande ko na biso to za na posa na bino boya bo soutenir biso to soutenir bana wana o bazana mboka na biso Congo ba souffrir bamsu bakoma ola libanda bakoma benga me bandoki na ba parents bakoma libanda tutu ba batanga soyi eza pasi ngana vivre yango na bana o baza kuna na Congo na osenga na bino boya to soutenir mboka na biso Congo po bana wana baza délaissé boya na ba soutien na bino ezala physiquement surtout na ba conseil na ba idée na bino
boya na ba o nyoso bozana ngo ezala mwa mbongo muke kozana ngo to sengi montante o nyoso monyo koki yaka nango to sanga na biso to pesa na ba idée bo pesa biso ba conseil na to kotambusa association oyo pona kotemisa mboka na biso Congo vraiment to sengi lisungi na bino na kombo na Yesu amen. Voilà, je pense que très chers amis, là, boyo kibino moko, nengen ba maman bazolo bela likambo ya les 13. Ezali netolobaki, ezali likambo ya ko indexer une personnalité. Ezali likambo national. Ezali likambo ya batunyo ndena za loba. Mon frère, MC oza na télé, oza sima ya TV, ou bien ozali ozolanda biso, ozo ba valeur ya association ote. Na lobité que likambo wana soki komelio nde okoyeba pasi nango. Non. Ndeko, zala motema ya kofungama. Congolais tolingana, na babiloko ya boye, tozana ba querelle na biso, tozana ba problème na biso moko personnel, tocha pembeni, total intérêt ya bana oyo bazali futur, bana oyo bazali ba kambi ya mboka. Et puis j'allais dire ceci, ce n'est pas que moi na soa ndenge wana ki azana avenir te, hein. Ce n'est pas que moi, na 60 ans à venir, ils ont cité mon mounene, na habitué école quand même ta zone à Kinshasa na mounene. Awa. Cité mon bimba, école na bango zakuna, banini na bango nyonso, basala ka ba entreprise banini. Mais mon habitué kaka, ah, tala mono. Ah, ondoki, oh nani, oh ondoki ka, oh mabe ya mama na ye, oh bobe. Non, bana wana bazali batu loko la biso. Baza important dans la société, bakorosa la songolo pakala. Et pourquoi pas, Tolaksa qui montait mon mnene, Toya Ebele le 13 décembre. Alors je ne sais pas, frère Placide, c'est la mamie, mamie Maloba, Aïb Sabiso, est-ce que Bozé Soussou, ngana lingi, bon répétaka ba conférence pour nous conscientiser bato na ko pes exemple prochainement tant autant comme sous bien na ba mboule zoya to ko cha balé to ko cha ba activité mon culturelle to ko cha ba remise ya ba don auto monique net rentrée scolaire zoya boye to yebi ke bato boya na ba kaye boya na bilamba oyo ya mususu o lata ki te bien o sombi bilamba boye nango po tozana besoin biloko anyos boya ebele to sangala des royaumes ngeni autisme 30 boya et bela. Alors maman, je sais pas, peut-être nous toujours qui est déjà aux alliés émission promotionnelle pendant le 13, une seule date, le 13 décembre au 2014 à Rotterdam, ma solo ya ma kasi pona autisme 30 boya et bela. Alors maman, mais n'habite ceux qui likamusu sous bosan n'angoya au bakisa ou bien frère Placide n'en remettre un micro, mais je pense que tu rechuté, tu comme déjà rechuté na au bout il y a émission na biso il y a scoop au spécial pendant le 13 décembre. Alors je sais pas un petit mot yo mon pena nous hein frère Placide na ebi ke lokole à Congo contribution na bango yango bozomona contribution à Schengen Vision yango oh ba grand prêtre oh bino na lobi botika ko index ce n'est pas un problème personnel pour na ne communauté ndeko mukole komela yo nde uko comprendre na ebité est-ce que na lobi mabe. Merci, je pense que tu peux un mot de la fin, Baloba, ni le coup, ça message, pas na batu, mais n'a pas le mot de connexion malou à Tukoloba, on a un missionnaire placé du Jésus na bakisa sur place spirituelle, et ça qui n'a aveugle, moi qu'on est la Bible, avec aveugle, tango, yeso monier, ba potre tout ce qui va dans la péché qui est-ce qu'ils allaient lier tout ba paranaïe, abizali nié ni ba paranaïe. Mais ça permet de prendre la gloire en Zam et Monisama. De Bakam soit né, on a tout battu que au paranaïe, ton dengenini. Et ça, bon côté. Tout bas au chicha, bon, on a dit, maman, n'est-ce pas ça mot de la fin? Pendant les 13 mais il y a des explications. Soit comme une gare, bah, il y a le transport public. Beaucoup comme une gare, il y a Rotterdam, de Rotterdam central. Beaucoup sur la tram 4. Beaucoup qui est off-plan. Ou bien, dans ma collègue 10 minutes, par numéro Zalawana, Bobengi, Torobong, c'est pas tous Zabino. Donc, ça, Pemben, il y a Zaltkin, où est à Rotterdam, côté, il y a Norway, il y a Stadhauser, côté, il y a Examen, il y a Ilmou, et puis, côté fitness, et Zali. Dans une appel, ça va maman, vous allez awa, bon, nous Malbasuka, nous avons ma mamie, puis, nous surtout, et puis, nous avons ma mamie. Merci, Papa Placide. Na remercie na équipe ya
le collègue à Congo. En tout cas, merci. Nzambe abakisa o ekozanga na kombo na Yesu Christ. Ya koloba eza mingi te et toloba mingi le 13 décembre. Awa na katia salle o. Na salle o musika te. Ka pembe na centrum. Donc na linko pesa mbote na batu nyonso tu o bazali kolanda biso na katia 3 fois W lecoleacongo.com. En tout cas, Nzambe, il n'y a pas placé à Pamboulabino. De loin, n'a salué mon père spirituel qui est RPD Dick à partir à Matade, l'homme de Dieu. Que ton Dieu continue à faire dans ma vie. Merci beaucoup. Merci, Malou. Je fais partie du corps. Merci. Malou Azongi Makamboyo. Si ma pasteur ma Nicole, un mot de la fin, au Kolo Banabato, on a www.lecoleacongo.com. Malou Kazala Parenao. Merci Papa Placide. Na pamboli na Nzambe pour permettre biso tout na 4 nesiko yo pe na moment où tout passé. Pe na pamboli équipe mobimba ya www.lecoleacongo.com. Na ndenge boyambi biso na 4 nesika oyo. Pe na ko lobana batu o baroya les 13 oui bake bibelobi na biso les bienfaits de Dieu et Nzambe abosa na rabolamu ya batu te tango yoko ya journée wana les 13 eza ekozala ekokomama na buku ya souvenir ya Nzambe un jour Nzambe akokanisela yo yango en tout cas boya ko soutenir biso eza conférence à Soukate si Dieu le permet na janvier toza na Bruxelles tolingi en tout cas eloko ezala na niveau international toza na Bruxelles année prochaine Nzambe asungi toza na France donc toko tambola po tolingi vraiment to mobiliser ba congolais pe ba congolaises nyonso po na tia likambo en tout cas Nzambe pambola bino oyo satie na motema ya koya ya ko soutenir biso financièrement moralement spirituellement Nzambe pambola bino d'avance to monani na journée à les 13 merci. Merci, papa. Bozami balé. Merci mingi na Papa Placide, merci mingi na Malou. lecoleacongo.com bolimbisa. Alors merci mingi en tout cas Nzambe ya pambola Papa Placide que misala na yo kende liboso Papa Malou pe Nzambe pambolo makasi na zane sengomi ya komona yo surtout awa. Donc pour n'angeza loka surprise mo bo sanga bien mo boko ndimate présence no sali biso vraiment bien mingi na koya ko soutenir biso d'ailleurs toza déjà corps lo bakiango ngana ngai na bakisaka boye kaka ndengi ba mama ba uti ko lo ba minga lo bezate tokutana kaka le 13 ndebo yoka mingi to lo ba mingi le 13 parce que to buffet zali bien fait et puis il y aura à boire oya romela coca romela mai oya kolia oya lingi kolia et kozala nango. Alors bino nyonso to en tout cas toujours la bino vraiment la journée le 13 en tout cas boya ebele ko soutenir biso tous on a besoin de soutien na bino tous on a besoin de conseil na bino tous on a besoin de idée na bino tous on a besoin de prière na bino en tout cas tous on yango minga ko lebezate ndenge malota ko lobake dans le jour à venir tout ça là qu'est-ce que tu venais de dire là de activité belé voilà activité belé cause je crois que tu as prié idango eza vraiment malamu mingi pona biso activité belé cause là action belé cause là alors na journée le 13 oyo azana elamba o mwana la tarate oyo azana bic oyo azana coupé oyo azana pantoufle chaussettes oyo bana bala tarate parce que tozana ngo ebelé na banda kuna biso soki Nzamba touché motema na yo ko memela biso yango tozana besoin nango parce que au mois de juillet je crois que tozongela susu bana wana ndenge to prometaki bango ke na mois de juillet tozongela bango alors on se doit azana lamba azana cahier azana bic crayon à droite bo memela biso to memela bana wana pona toko ndenge to laraki bango na mois de juillet tozongela bango le susu en tout cas minga kolobezate merci minga n'a pas placé une fois de plus merci na Malou Kazate et puis en passant je voulais dire un petit bonjour à ma famille na remercier famille Mubenga place Bozali merci minga na soutien na bino et puis na équipe na biso oyo eza na Congo toza na bureau na biso déjà na Congo bien installé merci à John merci à Elvis merci à Benito merci encore à toute l'équipe des royaumes Ngeni
eza na Congo bureau na biso no surtout na pesi bino mbote mingi na kombo na Yesu. En tout cas bozala bien toujours tous ensemble bo continuer kande bozo sala wana. En tout cas merci mingi to kutana na bino très bientôt. Alors maman espère. Merci mingi papa Malou. Merci mingi pena papa Plessis na équipe Mumbaya lokolea congo.com. Ndenge boyambi biso. Merci pena nzambe ndenge apesi biso opportunité o to kutana lisusu po ngai la première fois na ya awa. Na ina lo babu na bandeko bozolanda biso todo senga bo to kutana biso sur les 13 ndeka mama Julia Utikoloba. Soko moni ozan eloko mo pembeni otia pembeni bana balata kate ou bien eza nango bokoko ya nango sapatu keti tutu pona komemela bandeko na so bana Kongo ba souffrir bana wana bazanga me ba papa kolata bilambe zate balala kalibanda boya nango po na jie bango ba okende ba memela bana wana toza besoin de soutien na bino nde tolobaki financièrement moralement spirituellement boya tokuta na biso sur les 13 to sangisa ba idée ndenge ni tokotambwisa des royaumes. Merci na bandeko no so ba olanda biso tokutani les 13. Amen. Voilà, en tant que aussi est toujours corps et association et Stirting, je pense que pendant les 13 beaucoup monde appelle ba fiche d'adhésion moko libre ou permettre battre au bazar na besoin comme ba membre effectif to ba membre sympathisant ya fondation bien association pour na repé sa biso organisation malamu bon mon ba fiche d'adhésion mon repé sa adresse naé numéro de téléphone mais entre temps aussi pour na même jour wana beaucoup mon caisse de soutien moko ils allaient bien emballé pour te battre mon tabou qui combien na kati et ils en ont qui talate et ils avaient emballé en bien ça dit ça à 1 euro ceux qui 5 euros 50 euros nion so go chawana na kati pour na to sungana mbongo wana ils allaient mbongo ils allaient gérer par mutu moko songolo pakalate ils allaient mbongo ko permettre biso pour na sala ba organisation mususu pour na ko sunga autisme pour la sunga bon c'est on n'a pas vraiment une minute on a rôle tous on a pas moyen ma casse pour te éradiquer maladie ou bien pour nous lutter contre un mais tozolinga le plus simple mode d'accompagnement pour na bana wana babenga mode d'accompagnement comment accompagner ses enfants so attends moi na basket le là Carlos Kalouza la tiwana yem tazana caméra Carlos y'a na basket n'a pas rien l'eau ya ma bête pour ezaka que non il y a rappelé l'euro monique non te apache maambu mutapession mais Charles Mulumbu le béton mutapession voilà donc ngai contribution na ngai yango wana donc to soutenir les 13 Toya et les frères Placide. Merci beaucoup confrère Malou Kazadi. Avant de clôturer mamie alinga pesa sous précision pendant la date il y a janvier. Bandeko les mêmes conférences autozo sala awa donc équipe na biso ndeto fandi autoza sous les mêmes en janvier les 27 na Bruxelles ça les oami déjà ba invitation est prête donc les 13 temps rokuta na to pesa bino ba invitation donc fondation des royaumes geni autisme 30 eza international to suki ate quand ndenge to papa Placide na papa Malou ba lobby to suki ate donc tozo kende international et souka kaka en Hollande donc au janvier to bandi ba activité na Bruxelles ainsi de suite au côté à Paris Suisse donc tozo planté fondation des royaumes autisme 30 partout parce que ba maman est belé ba parents est belé ba bombanaka ba koka ko bimate to koma oyoka soni poso mutayebi kenana mwana handicap ba sekanga bando tonganga handicapé mwana kizengi mwana o azana na cerveau retardé donc to koma ko bomba bana to koma ko tika bana na ba foyer loba mwana soka pusani age moko boye okoki sute okoki opesa mais mwana wa muki ozana façon to okoki o maîtriser mais to koma ko kima ngo pona regard ya batu ba biso nyo tout fandia to za ba parents so to fandia parce que to yebi souci wana to yebi pasi wana yango to lingi to bimisa ngo poise to longola ki taboutisme wana to zala na na communauté na biso ba africain et si là to solango les 13h. Merci na héros de l'ombre Carlos Kalouza o asimbi caméra. Merci na
collègue nanga Julie Yana oazali présentatrice ya émission Podium de vérité na kati ya lokola Congo. Topesi merci na Congo asika Schengen Vision Voice of Congo ba on surtout travaille na featuring. Ciao.